Bah maman Beauté, ici Cindy le cœur pour vous. Na occasion, il y a mois de la femme. Ils sont pour clôturer mois en beauté. Nous allons être ici dans l'espace Saphir. Nous allons produire un concert. Bah tu es belé, bah Sengi, bah demande des aïkis tellement ébélé. Alors pour finir le mois de la femme, ça sera le 28 avec Mamassi Cindy le cœur tombé à Suprématie. Et puis toutes les chansons que vous aimez, Chacho et Zach Chacho. Soyez là à partir de 20h. Mais n'oubliez pas, venez na ba papa, faut boya na ba maman. Hein. Ba asala kala ba asie de sayo ebele o bazana réseaux sociaux bazana na kondimate ete Cindy le cœur akoma mama Olomide akoma madame Olomide ba asie de sayo ebele bazondima makambo wana te no ba vérité eza kaka moko Cindy asie abali Koffi Olomide Cindy abali déjà Koffi Olomide babala na kala o eza kaka koya kolakisa na monde eloko vie o bango baza ko mener déjà. Que ça vous plaise ou pas, Cindy le cœur c'est la femme légitime de Koffi Olomide. Que ça vous fait du mal, que ça vous fasse du mal ou pas, vérité eza kaka moko. Koffi Olomide c'est le mari officiel de Cindy le cœur. Cindy le cœur a eu de la chance. Ba maman ebele baleka na makolo ya Koffi Olomide. Mais bazwa chance ya kozala ya ko bloquer Koffi Olomide te. Batu ebele bazwa bazana réseaux sociaux. Rêve na bango falaki Koffi Olomide akwela bango. Mama Misenga Joséphine na pesi mbote sika oza. Mama Misenga Joséphine, merci na soutien na yo, merci na présence na yo, merci na partage na yo. Bandeko Crystal Chris, boza ebele oyo, boza wana pona ko yoka ba analyse ya solo, pona ko défendre ba vérité na ba valeur na kati ya communauté na biso. Juliana Liberata na pesho pembo théâtre, Corinne boza ebele boza na Basilere boza ebele Christian Mark bandeko na ngai Chirac Mark boza ebele boza ko soutenir toujours ba analyse kitoko bandeko na ngai soki boyoki pe ba intervention mama na biso mama Mbiliabel oyo pe alingaka jamais atika la sima na ba actualité nyoso Cindy le cœur asalaka. Awa nazolo bateke nazako soutenir Cindy naza contre maman Mbiliabel no nazako rétablir kaka vérité nazako loba pe vérité ndenge sengeli ezala maman na biso Mbiliabel asala déjà vie maman Mbiliabel lelo aza mubange asi akoli malgré ba maquillage azako sala ba bébé elle azako bongisa nzoto bilongi chaque jour na kati ya motema na sia motema na ye mama Mbiliabel ebike azali susu jeune te aza mubange erreur munene mama Mbiliabel asala ya ko kanisa ete beauté eza éternelle akosala nyoso alingi parce que aza belle mais aujourd'hui toza komona vérité ce n'est pas la beauté qui retient un homme mais c'est le comportement, le caractère d'une femme qui retient un homme. Maman Mbiliabel qui koloba ke yaza asala soki boy maman oza okoloboza légende mais ngana ebi koza oza icône. Osali trop na musique, otiki bilembo ba prente ebele, soki to kobenga pe yo légende tapis, ce n'est pas grave. C'est tes mots. Mais na ebite soki mama Mbiliabel na Cindy bazalaka na problème nini. Mama Mbiliabel satakaka toujours na Koffi, des fois na Mbiliabel na Cindy le cœur surtout tangu asataka na Koffi soki problème ya Cindy le cœur eza attaché na Koffi wana ayaka na ye. Ye follow bake biye sala boy bango ba sala boy. Na soki to bandi kotala répertoire
Maman Mbili Abel, elle fit que chanteuse, interprète. Atikala ko composer te banzembo ba pesaka ayemba. Mais so botali ba composition ya mutu mususu. Bilo composition mutu mususu. Malgré cela, asala nzela sima ya batu. Lelo soki azako satake mingi na Cindy Leker bandeko bolanda likamboyo ezako matche ezako rime na makambo Maman Mbili Abel sala. Maman Mbili Abel kozala pembeni ya icône pe légende Tabu Ley. Eloko Maman Mbili Abel sepelaka nango te tango toza komona légende pe icône Koffi Olomide na mwasi na Cindy Leker. Différence ezaka kamuke. Maman Mbili Abel abota soki abala mama abala papa nani Tabu Ley na yebite. Preuve wana naza nango te. Mais toza na preuve quand même ya Maman Cindy Leker. Preuve ya libala ya Maman Mbili Abel na ye naza nango te. Na oti ko luka na réseaux sociaux ezolakisa te bazolo bakaka abota na nani na papa na biso Tabu Ley. Alors Maman Mbili Abel tango balobelaka carrière ya Cindy Leker. Ndenge azako evre aussi à quartier latin, ndenge azako bimisa banzembo, mais yaka toujours biso to sala ngana yemba na sala boy. Maman osala yango pendant combien d'années? Lelo pe bo pesa nani maman na biso yo Cindy Leker Olomide chance. Aza pe so totali bien aza juste na kati ya ebandeli. Aza juste na ebandeli ya carrière na ye. Abimisa single moko bonini mini album ya ba 6 titres 4 titres, ça fait peut-être 5 à 6 ans et umeli. Et puis babimisaka album etenenga zeko bimisa net Koffi abimisaka Koffi Sina banda koyemba toyoki album ne ya siko oti konini oti ko bima suprematie oyo album to jamais koloba ebeti nzadi album eza koyembama album eza na ba vie ezo mata ba téléchargement za ko continuer. Mais na koki jamais ko sala comparaison ya ba nini ya ba streaming parce que kilelo na kilobi ya tango Maman Mbili Abel tango ya Maman Mbili Abel streaming ezalaki te ba série Maman Mbili Abel YouTube ezalaki te so na bandi ko sala comparaison na ko kwese Maman Mbili Abel pamba parce que na ba oto kine na ba chiffre Cindy Leker aza na visibilité lelo ebele koleka Maman Mbili Abel. Cindy aza na notoriété koleka Maman Mbili Abel na kilelo. Cindy Leker banzembo na ye eza na nombre de vie koleka banzembo ya Maman Mbili Abel. Cindy Leker banzembo na ye eza téléchargé koleka banzembo ya Maman Mbili Abel. Ce n'est pas parce que Maman Mbili Abel aza bonté, parce que banzembo na ye eza daté ya kala, eza banzembo ya kala. Eza banzembo to bengaka banzembo souvenir, banzembo ya kala kwa, banzembo to bengaka batangu yaba. Lelo nzembo oyo Maman Mbili Abel soki aza na nzembo abimisa il y a 5 ans eyebanite. Mais il y a 5 ans soki maman nani Cindy Leker aza na nzembo abimisa les 5 dernières années nzembo na batu baza koyoka ngo bakozala o baza bayebi yango. Alors kanda ya Maman Mbili Abel sikeza ku konkoya na niveau ete Koffi Olomide o baza ko benga aventurier sexuel ndenge batu balobaka. Mais Cindy Leker a réussi ya ko maîtriser Koffi Olomide. Malgré succès ya Koffi Olomide parce que tolinga te Koffi Olomide succès na ye eumeli makasi, je pense koleka ya Tabu Ley. Succès ya Koffi Olomide eumeli mingi six. Koffi aumeli na échec international makasi. Ti lelo akomi mubange mais aza toujours ko faire parler de lui. Alors soto zui Cindy onani Koffi Olomide na ba succès na ye na ba valeur o aza nango ki kone na ya aza nango place nyoso za koleka basi bazaka na posa na ye basi balingaka ye parce que ayembelaka basi c'est un homme qui s'adresse uniquement aux femmes et puis basi ba adopta Koffi Olomide. Mais Cindy Leker a réussi à maîtriser ye. Tozonge pas ma papa na biso Tabu Ley. Tabu Ley pe star icône à kosakana te. Mais Mbili Abel, est-ce qu'il a maîtrisé Tabu Ley? Si kato banda kotala, soki Mbili Abel avait échoué à maîtriser Tabu Ley, ou bien Tabu Ley a kokaki ko maîtriser Mbili Abel était. Parce que ba divorça qui ne to ba divorça qui c'est que babala naki pour ba divorça qui. Sika
divorce na bango wana est-ce que Cindy nani Mbili Abel cause ya divorce na bango ezalaki nini babaze koloba aza mama moko bimaka na bana mike aza na infidélité sika Cindy Leker ye nanu akomi na niveau wana te mama Mbili Abel alo abima libala pona infidélité lelo baze koloba ze kobima na ba jeune jeno ba mission na kotanga kombo te ba jeune azobima na bango bota la pe comportement ya mama Mbili Abel na réseaux sociaux soit na ba média ou bien que na ba télévision. Maman Mbili Abel ne se comporte pas comme une dame qui se respecte. Maman Mbili Abel ne se comporte pas comme une grande femme. Maman Mbili Abel se comporte comme un enfant. Aza kolinga kobimaneti adolescente. Ce qui a les na ba réseaux sociaux, pour mon akaza, il ne se respecte pas. Aza komi pesa dignité te. Par rapport à Cindy Leker, nazolo ba otoza komona lelo na yebi ya lobité. Otoza komona pona Cindy et pas ya Cindy Leker lelo. Cindy depuis toyeba ye na quartier latin, totikala jamais koyoka ba dérapage. Pendant que azalaki nanu mwana, azalaki pena azana ba moyen ya kosala ba dérapage parce que azana mbongo, aza pembeni ya icône, aza pembeni ya légende Koffi Olomide, akozanga mbongo ya kosala ba dérapage te. Akozanga mbongo te ya kosala ba biloko bato basalaka na ba réseaux sociaux te. Mais ayebi ko se maintenir, ayebi ko se contenir. Cindy na présence ya ba média devant bato ataso média ezate. Tant que tout le monde a pembeni ya Koffi, a mis pesa ka valeur nanu ya kozala mwasi ya Koffi et puis azui carrière ya musique sima. Bwana nde ba valeur o ngana mona ke pas Cindy Leker. Cindy valorise d'abord son mari et puis carrière na ye ya kasima. Mais ce que botali Mbili Abel azalaki envoûté peut-être na succès. Ye azako valoriser musique nanu mobali sima. Ce qui a accouché lelo oboza komona sika comportement ya ba insanité ya maman Mbili Abel parce que elle s'est comporté d'abord mabe alandaki carrière comme si zoba na bité sino koloba bongo bolimbisa langage azalaki akenda na ba mibali boni oto yoka na réseaux sociaux azalaki bari gostar akendaki na boy juste pona carrière kutia carrière liboso. Nde eloko Rebo Chulo aza kolanda lelo makambo ya Rebo ozombo mona eza kotambola na mama Mbili Abel ndenge moko. Mais soki bozui mama na biso Cindy Leker oto yebaki na tango azaka ka musicienne chanteuse pa na quartier latin azeko zo ba salaire na ye mais tikala jamais konini ko perdre ba pedale akoti na akomi na maboko ya Koffi Olomide. Akomi sika na bomengo akomona sika mbongo ya trop akomi ko gérer mbongo na Koffi Olomide mbongo a quartier latin na ba business na bango atikala jamais kozala agité aza toujours ko continuer kozala uniforme ndenge azalaki o nazoloba eza o naza komona na ba caméra tozomona na ba télévision nayebi makambo asima ba caméra te nazoloba o naza komona o ya Mbili Abel na mama na biso Cindy Leker pona kosuki sape lelo na kilelo na naza kosala video Cindy Leker totikala nanu koyoka ye na bambeba te. Mais maman Mbili Abel soto bandiko konte bambeba oto yoka c'est normal que asepela na Cindy Leker te. Cindy aza koya na innovation moko boye. Malgré que aza chanteuse, aza musicienne, abina kapé, mais aza ko valoriser d'abord la femme. Aza ko valoriser valeur ya son être nanu ye moko, aza ko mi pe sa valeur. Oyo tozo tumona epa ya Mbili Abel ete. Mbili Abel pona ye kubina kukata loketo na ba réseaux sociaux akena ba na plateau soki ya nani oyo ya soki ba bosolo ake soki na epa ya Papi Mboma abandi ko buka loketo pona ye wana nde kozala Mbili Abel kozala star. Mais soki Cindy aye ba place ya bongo Cindy akoya na ba na nini na ina mutu na ye aibike azana nu mwasi ya mutu ava kosala babiloko mususu ayebiki azana nu mwasi ya mutu azana nu ye moko aza komi pesa valeur na ye et puis musique eza koya ko complémentarité ya vie na ye personnel. Bozo mona makambo ndenge naza kosala naki kobeta pe nzadi na kati ya ba émission bandeko boko kulimbisa kaka mais o ngana lobi
eza nga naza komona epa ya mama na biso Mbili ya Bele bisala sala eliki mingi alingi toujours kolakisa ke ye aza mais na réalité azalaka lisusu te to banda kotala litanga lelo ba musicien baza kozwa ba contrat mama Mbili ya Bele aza te mais na lobite ke aza na succès te mais na lobite ke aza eloko te na lobite bongo te mama Mbili ya Bele aza classé parmi bato basala déjà musique ba vieux na biso nani na oyo nani ayemba ba evoloko ba vieux Gina bazalaka sous na actualité ya musique te mais baza ba icône na musique na biso Mbili ya Bele faut pas yeba ki aza na actualité penza te apesa bato misusu chance asi aleki parce que na ko se maintenir ce n'est pas donné à n'importe qui mutu lokola Kofi Werason tozomona lelo Fally Ipupa baza ko se maintenir pendant longtemps ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas à force à koya na bilobela na réseaux sociaux ndeko pesa yo visibilité ndeko komisa yo sous star mama Mbili ya Bele tana yo c'est le cas pesa mwana oyo mama na biso Cindy Leker pe chance asala makambo na ye atikala jamais koya ko répondre yo atikala jamais ko sala ba clash na yo mais maman sala ka toujours ba clash mais Cindy atikala jamais ko zongisa ngam tu na bino Gilmas bandeko on est toujours là pour na ba analyse bo partager bo commenter bo pesa ba point de vue na bino mama na ngai sœur na ngai Irene Mabweni na bosanité avec Patricia Edouarda ba bisous sika boza on est ensemble et bye.